koloba rocha biso na bakombo na basanka esika montenga na sankara te quoi. Lelo héritier Watanabe soto otanga 3 artistes congolais oyo orchestre voyagera oyo babetaka ba concert na Congo o bazana succès héritier sana kati ti lelo salamate ti lelo jiba betaka moto les seuls leaders wa tondisa martyr ko le kajiba sati monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Température avec votre émission Le Lac à Congo présentée par Peggy Titan. Une émission très suivie, surtout à nos chers internautes qui nous suivent de partout d'autres. Et je vois là en Allemagne, je dis merci beaucoup à la patronne de notre site, Maman Rosette la fleur d'Hambourg que je salue. Et Napesi Mbote, Naya Myriam Mokonzi, Oazo Talangai depuis Paris, Napesi Mbote na bandeko nyonso balingaka émission Le Lac à Congo vraiment nazaki absent pendant quelques semaines sur bon manka inga Peggy Titan. Je pense que namoni ba appel na bino pe ba testo na bino, donc on était toujours là tourné ka mama musala. On était na ngambu ya Angola entre frontières ya RDC na Angola au dokenaki émission Le Lac à Congo kenaki justement diffusion ya héritier Watanabe la Pulga Motona Tembe au Abetaki le 14 et le 15 na Lufu, sûrement na frontière entre RDC na Angola. Donc tozala kiwana équipe Mobimba ya Congo Température, équipe Mobimba ya émission na bino Le Lac à Congo tellement biso tozala rawana kaka pona kosa la promotion d'artistes et musiciens. Ça a fait plaisir. Je dis merci beaucoup à Stomy Boy Alkafoulé qui me suit depuis Paris. Merci beaucoup à toi, celle qu'on appelle Karine Mokonzi la baronne depuis Paris qui me suit aussi en ce net moment. Et je dis aussi merci à mon vieux Bobo Beloy. Bana poto bana le monde entier bana Afrique babi émission na bino Le Lac à Congo toujours kalaming était déjà toujours souhaité déjà bino, donc bah joyeux fête na bino à Noël pe bah joyeux fête na bino à Nouvel An 2019 na sûr que mbalo to kota kitoko parce que Bobby ke Peggy Titan j'ai vraiment frappé 2018 bino to pe ça a vraiment changé. Je pense que aujourd'hui bah comprendre comprendre un peu que tous en abisso na katia mon internet na presse en ligne mais de gens oyo bazo mais vraiment musala na bango avec valeur par rapport à les artistes et musiciens biso aboye bakeno to yambara na biso mututu au hasard na besoin roloba. Donc Peggy Titan toujours là. Je dis aussi merci à l'équipe nationale Mobimba, équipe nationale, équipe de rêve. Donc biso mutu za la rana pour na kusala marambu ya bien mais Peggy Titan na kati ya plateau Le Lac à Congo azara naître parce que azara donc asala kaka droit na épée asala rapé musala na ye ou vraiment à école qui cause à la vraiment face à l'invité Marie qui na ko taquiner invité na ngana ozana moko lelo ou déjà naza ko annoncer na bana tout ya poto bana tout ya Paris vraiment ça brille dans l'internet toujours ils ont continué. Donc toujours ko taper na sika mais marambo yo bika musique etambola bongo ne vena nga pakalingo mbalobaka musique ezala kanango bongo Peggy Titan wana ezama kamba musique soko yebi musique to ko comprendre ngote. Donc déjà là, je suis au plateau avec mon invité Janvier Mangoké, le capitaine de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on va parler avec lui parce qu'on voit que non, les logs na sur internet, il y a toujours des discutes. Journalistes na, musiciens zoé banasouté. Peggy Titan tellement na minute a na zala rasiko na minute na rata, il y a plateau na masco na esprit mon supérieur. Esprit à Moussala. Donc je reçois pour vous Janvier Mangoké, capitaine de l'équipe nationale, Karine Mokonzi, Jaël Chaud, tout le monde, Oboebi, Badaranakati, équipe nationale. Déjà je vais dire bonjour Janvier Mokonzi, voyage et les Guinéens avec héritier Watanabe, la Pulga Motona Tembe. Enfin que Babenga Rabino Basankara, mais héritier Watanabe, Amemi Bino, Nanya Makor. Donc plus en avoir mon beauté, puis en plus voyage et les Guinéens. On a plus en avoir mon beauté, pour biso benda to boto la mama loba muke excusez nga pour musala maluba ba question zéro ba réponse nga koloba rocha biso na ba kombo na ba sanka iska montenga na sankara te quoi sanka
eza kombo na eza ke kombo te eza kaka bamona rabino nde na kati ya la team malgré que bamona rabino parce que eza nango terme bamona rabino kana na bato mo bokumisaka na bino ka héritier Watanabe donc c'est ça parce que faut le bakake ba janvier bino bokumisa héritier ko tshaka biso na bakombo ante ba 6 années là pour biso to ba janvier biso pina to za pina bana ya la poule ga biso pina ke oui tondima ranking biso pina ke mutso fingi héritier wata biso to ke no tina suka uzomona biso to za bakombo no tangite wana zo tanga bakombo ba vie 6 années là zo lo tangila ngakomba vie lwambo zo tangila bakombo ba vie madilo succès c'est la kala sikoyo tango yo kaka Sankara de Kunta héritier Watanabe auta na maison mère lelo azaka na ba critique lelo il y a pas le courant au tobengaka idée donc moi le romoro entre héritier Watanabe et Wenge Musica avec Sankara tant yo monara Sankara par rapport ya rôle à cliquer dans la TV à critiquer à héritier à baza azaye moroté quels sont bino pe bat bozala rapé mais héritier Watanabe bojija onde to jija za cop na eza musala nde biso pe to critiquera o ba patron na ye wana ba Anthony de to critiquer pe orchestre wana c'est normal eza boulot na biso et pas osaka musala neza ka boulot moko mais biso to changer en moi forme to pesa en moi respect to pesa en moi valeur eza le roi ya yité quoi nous on est ezale comme ba comédie moko bazokota na ba ndenge mo biso bina to comment expliquer ba to ba réalité nous on to longo qui comédie faut to pesa ngo m susu ba vina so ba sai to pesa ngo loka ba la di so biso mon biso bina to défendre mingi héritier Watanabe la cause à nostra ponga pinani na za pinaki so finir héritier loka na 10h juste na 10h 1 minute sur déjà vidéo non répondre pour ba ke to bangate pa yemo na vie ba vie na vie patron ba Sankara lobanga bi Sankara ba tutu ba yibi uzomona ke bato ba vivana ba yibi za musala ni za cop na ya finga lo ba wana za musala Sankara apesa déjà moi fever mais yango pe biso pe neza héritier pe ndenga zana e bi ke ba janvier ndenge bazana ata pe kisi biso bo finga motu te mais biso opeksa biso te pa bi ke za ndenge ba janvier uzomona biso ka to sa juste ezaka musala bana la pole ka cause nostra pona bandana na pesi nanu bato bambote pona pesa kite na kende kamba momba mo pona di chopo amsu na mona ke ngo comparer ngana ba vina biso ba Sankara wana ba 6 années là ba velo ka abra ba velo amba et si ba sila succès ezalaka nango toro pe ndiza biso banyama kor ba peki tita ba rene abir uzomona talaka na miko alolaka ya Congo babi o nyosa lingi ko mona janvier mokonzi janvier mpiana janvier gola janvier Watanabe janvier nyonso to wana faut botalanga mingi mikolo na lolaka ya Congo na miko ya pegi tita et ça la bien pendant que musikati na pesaka bato balinganga mbote pour janvier question réponse question ya tita réponse eza nga na pesi na Joel Wemba mbote place aza babi le cabinets na kati ya Londres wana tomber ndeko ya bato ya Nadine et kola kana secret ya bien ya vrai ozoma sans oublier Angelos wana penda mwasi ya mondele mwasi ya pembe mikolo ye par rapport boza pesa pété yo penda to longolo mwa mukolo mikolo eza penda ke Esther Angelos mwasi ya pembe babi mwasi ya pembe avec option babi option il faut zala nango quoi et na pesi pimbote na chele chamba appellation bien contrôlée famille chamba mobimba vienanga Jean chamba ba famille nyonso tout mami chamba Jimmy chamba bino tout na linga bino dans les bons toujours sans oublier vina biso vina biso kati motema mapo finini wana kombo vie pinde ya moi trop kitoko vina biso Gilles Dikando to lingaki trop dans les bons toujours na pesi bino bambote bola nanga ya minga mokonzi mwana ye kwa sina hotel voyage na ye bambote na bino boyoka ba news quoi. Merci beaucoup Janvier Mokondi. Je pense moi je dis merci beaucoup à Dadi Paloma qui est le meilleur maire de Berlin. Je dis merci beaucoup à mon producteur, donc le producteur de cette émission, le sponsor de cette émission, Lola Congo, Jolili Atala, en Chéranios, que je le salue depuis Londres, mon papa. Je dis aussi merci beaucoup à Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. Je le dis aussi bonjour là où il est. Je dis bonjour aussi à ma sœur Guigui Osando, donc l'épouse de Stani Chamba, et j'oublie pas Igor Montou, Motema Denis Fabiano qui me suit en ce moment. J'avais mon condito Lobelana, non, Makambo, il y a héritier Watanabe. Héritier Tomoni, la reine de Saba et Bimi. Mais tout le monde batou au bazo tout talaka tout le monde information. Héritier Watanabe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde héritier Watanabe tout un concert à Loufou. Vraiment là pour vous dire que Ngamo qui présentant que Peggy Titon la salle à promotion d'artistes et musiciens. Côté on a coup de chapeau à héritier Watanabe, concert efficace, bien chanté et des artistes. Mais ça c'est pas ça un problème avec héritier Watanabe. Sur le plan spirituel, il faut que le Belango. Héritier Watanabe, tout le monde a générique par le Belé par rapport à générique ambulance, bar poteau.
tomoni susu ali susu babeti 5e vitesse, sur 5e vitesse ça. Tomoni la reine des sabbats, ou la vraie chanson. Ça se passe quoi? Est-ce que yon nous a un héritier? Vous sentir que place où héritier à jouer l'élo, la musique na biso. Ils ont vraiment place où c'est un héritier, n'est pas héritier dans la maison mère. Tant wakita qui a sali parce que héritier c'est un bon chanteur faut le dire. Mais est-ce que place héritier ou il fallait mettre à place héritier ou héritier les autres joueurs ou pas ou bien mususu succès héritier ils ont arraché na mutu mombo na kati ya musique congolaise. T'es jamais peggy tita to yebi. Ba succès héritier ça dans la maison pia kakuna ni lo comme la team wata yana pendaki komba niveau. Patala surtout nous la 4 chanteurs au ballon à la maison mais à 3 so batangi 3D héritier ça. Pour mon ami muta longwa sala orchestre na yabita aka na disque moko disque wana au mon ami il y a pourtant un piste poignet orchestre le solini ba mission bozana bango faut faire voyage ça bango ba voyager bobeta ba concert banini pour résister album oyo salaki yango lelo héritier watanabe la poule kakoza nous sur place na pc mbote ndinga zana kutu mutako ko arashi maman 6 place. Est-ce que na minute au reine de Saba ezobeta na Kinshasa c'est une très belle chanson. Est-ce que na Kinshasa ils ont la vague par rapport tout le monde à Banzembo artiste musicien héritier watanabe a déjà artiste moi ibana mais par rapport à Nzembo reine de Saba bimi c'est pas inaperçu. Nazo biso pegi tita nga tambola nga penda vi nga songozo nga bien faut qu'il na ba boîte de nuit na biso na tambola mikolo to tambola fort. Même à taille peut aller na louf mon bar mon louf to yaki na taka déjà na louf la reine de Saba so zobita ba mama na ba uta ko te kabani ba so chaka maputa bolekele nga ko na bi déjà na louf pe ko maki na ekamwa ki pa louf biso mona ngolo ka mboka mais na ko mona meke oui la reine de Saba place nyos to tambola ezobeta ti le na Kinshasa batu msuba bimisa Banzembo mais la reine de Saba tango bimikabo na biso carré jour na toilette on to uteka nini to ke ba ine to côté carina nyama corps na biso ke tomber fier sa route kolobate métro ba ko kolobate to biso ke partout na Congo mikolo bazobinaka Nzembo ezaka moko la reine de Saba na bana miki bazoyoka ngo poni Nzembo mo eza na éducation ya bien Nzembo mo bozo ko éduquer mas sans bêtise mo meke rumba avec intellectualisme na kati ozo mona o sentir meke batu bazobina ezako ba Nzembo te kotisa mama bimisa papa te ozo kapina o kapina o bandela chambre o kapina ke leçon za wana ya kosakana te ozo mona batu emso ba koloba loba batu mingi balingi bêtise trop balingi ka kotisa bimisa mais batu ba yo comprendre que musique ezobeta ma mikolo comme un changement de mentalité. Il faut bana penda vandi na ndako penda bazuti Nzembo na pa azotala na papa na mama ensemble za Nzembo beba cheka bu papa ibisi mwana zonga na chambre okendo la MCZ 18h mwana pa ko tumbuka bazota TV papa ko tse po nini toujours ko éduquer master ozo mona toujours ibisa bande ko na bisa sentir botala ba chanson nini pe oboko lekisa ka biso pe to na bana loka jarel na chanis na ko linga kota na buzoba ya mutu mo bitazo imba insanité bêtise et ça bien te le héritier watanabe soto tanga 3 artistes congolais oyo orchestre voyagera oyo ba betaka ba concert na Congo o bazana succès héritier sana kati ti le lomu salamate si le logique ba betaka mutu les seuls leaders wa toni sa martyr ko lekaji basati ils appellent lelo nde toza héritier watanabe face azoke na ndenga azoke na musique na toza na concurrente ba tutu ba lisima na biso ba l'échec surtout yo ba fundi yo pa Gloire Langi to mona imarambo nyonso héritier watanabe azala sali et pas Gloire Langi fait rigola ba artiste belé mais lelo par rapport à marambo zaki de bia likambuya ko finga ya Myriam Mokonzi yango te pe ça ba flamme et belé bimisi ba marambo et belé lelo ekoti pe mama ba héritier lelo tango janvier Mokonzi dans un plateau et peggy titan il faut to lingato réfléchir so balobi janvier Mokonzi lelo soki ba ke ko funda yo ko porter plainte par rapport à un jeu janvier Mokonzi na muto pe amsusu afinga rabato est-ce que lelo oza au courant que ba ke ko porter les bino plainte bino bat bozala rawana peut-être dans rapport ils ont la guerre parce que nyamakor to monaka lubango binga tina ba finga leader na nga pe na finga ki mais lelo mango lelo est comment un peu différent j'avais Mokonzi Gloire Langi lelo semeur de trouble lelo accusateur qui ko accusé yo lobanini na tina likambo pe muto pe azali ko maltraiter ba artiste musicien par rapport à un jeu parce que musique les églises tenons zoloba ce que to loba nini lelo tongo ki ba Jaël ba tutu surtout équipe nationale ba ki ko funda bino ko porter bino plein na sepelika na elo mo biaza semeur de trouble
pour mon ami que l'état passe la musala batutu o baolanda biso bana poto bayebi batutu na monde ntimi ko ba mi kontipi balanda be mission bayebi ke moto ntabande likambo pa biso tona mitema mobo titu ala kwa ba Yesu te paso Yesu nde babeta ke mbata a akopesa sous litama a jamais o mona biso to abonte biso tona batutu na mai na makila ozo mona tant fia na tant afinga batu fois sibi ba conséquences na tinga moto lokanga janvo finginga so binanga ke ofundinga bito ke samba na mona nka na pas l'état za juste pas to bimisa ba vidéo oyo po finga batu ozo mona tango yozo finga famille ya moto zo finga mama ya moto zo finga bande kwa moto batu wana baza mitema mobo te lokwa ya Yesu ke yo fingo l'équipe la ke yo moto zalaka na batu baza niveau a makamoni ya rasute na Congo makambo wana te onga ndeko ya onga zalaka na ba ya ezalaka te to koma na démocratie na mboka o mutu nyonso aza libre ya kosala o mutema ne elingi mais respecter ka l'état yango wana siko ye petanga fingaka neti nga pe afinga Karine biso funda te neti nga mutu loka janvier boso fundinga c'est bon tokika ko samba so bakanginga na kenyama kwa kota prison bimaka izaka msuba ko edikinga ndenge zalaka te bandela suite bien c'est bon mais ye pa finga abato neti nga na ko funda na nga mutu te nga so ofinga na micro il faut aussi la na micro non finga na l'état te parce na ko funda na mona kake oui c'est que na kokina nga su makambo te tant makambo zolmeka ko tsamu sapi place moko mabe ndimango afinga ba papushi to yebi afinga ba feregola to yebi afinga ba mission minene belé na mboko bino boyebi asala ba video est-ce que ba funda ete nazo akize bino ka likambo bino bozolo ba kaza sida yango nde eloko gloria ezali ko pesa e pasi comme boke oloba mutu azana sida azana santé boye eloko ye akendaki principalement ya kufunda kotika plainte na par rapport ya un jour nga penda so ba finga ki azana sida bon so ba finga azana sida wana nga penda na ebite bon nga so ba finga le lundi za bo janvier ba biso janvier azana sida so na ebi na nga ngote na kende ngali meza ba sangi examen na laxi ba tu pas na publier na poster pour ba kina nga ngote so mona mutu so landela likambo bo c'est que quelque part likambo eza na kati wana ozo mona so ba biki ozana malade so ba lobini bon luka ba médecin pour msusu ke bango pina ba mona mneke maloba o bango bazolo beza yango te luka ba médecin baza na mboko ngali meza a o sa examen ya ofele pe koma nango bon nga penza premièrement na yebite so batu bafinga ke kazana silia so deli bon yebite so poza nango pete bon wana etalinga te ponga na salo examen te mais to yipsika ba na poto bo se préparer conséquence ndenge zalaka kini za pena mboka chwa bute so bozo uta poto bozo ya pena na bikolo boya na ba sac ya ba préservatif na bino poto ana fimo aza ana Kinshasa mame mili o batu tu ba yebi mame mili ozo mona ye penda za na bokono ya maladi yango tango bozo ya tatika na loba tango bozo ya mango ke moni émission za lolaka ya Congo tango zo loba biso to yebi mame milité tango zo loba tango zo loba ngapena loba tetita ngapena tikile ko miko zo poser question no bandi ati na z tango na zo loba yo tenga komba fimo bona n'expliquer makambo fi wana siko na koti na makambo fi o nga na yebi o azana bokono mame mili ozomona komoni mame mili azana maladi yango na yebisi bana poto bana poto ba yebi mame wela anina mame to wela nini yebe tuna question so to wela nini c'est que tu as un problème to wela osomona ponga so moto finga to lobi makambo ngati na okipo to somona zo kipe be mame mili po fio no tanga ko mona na mona ke akipa na ngati o tunga makambo mala akipa na makambo ngati ngapi na kipa na te menga na okipe ndi mame mili osomona na okipe mame mili osomona po azana maladi yona bisi ba vie na wana pena na lobi soki ya kanisanga mame mili na ebite ozana voyage ubeza na Kinshasa so ozana na poto ozana Kinshasa na oyebisa bana poto bokeba azana bokono aza pena na maladi on to bisi ba vie na biso ba Charles Chamba ba Jean Chamba ba masana ngai ba Cédric Panda garçon plein na Kat Salman ozomona ba Janvier Tandu ayebi Karim Plesten babi papa na Rihanna na Kat Londres ayebi makambo yona yebisi bango tellement bango baza ba jeune sans oublier ba masana ngai ya Kat malgré Nicolas Boaksanga Aristote Kitambala na yebi nesi bango ki tellement bango ba jeune bakiba maladi za na Congo. Merci beaucoup Janvier Mokonzi merci na Jean Chamba motema ya Mami Chamba zagolandanga depuis Ottawa. Merci na famille Chamba Stani na mosinae Gigi Osandu bazagolandanga. Puis je dis merci beaucoup à Junior Lizobo le pape Igor Mintou balobi qui est toujours sur la boue. Ça se passe en fait il y a Myriam Mokonzi salara ndeng de loba qui sert yo ebika de grande sœur propre Junior Chaumba papa na etan na Joshua zagolandanga depuis Paris batino so balinga Peggy Titan. Donc Michel nous lola ka Congo bozo sentir niveau Peggy Titan zo tenir Janvier Mokonzi à rigueur. Janvier Mokonzi avant dernière question na biso avant de chiter. Héritier Watanabe très attaqué na bata na orchestre ya Uta. Tout ce comme on a dernièrement vient na biso
Bob Skizola ce qui ba bien Bob Skizola au hasard a dit qu'il y a un petit prince Yahweh en son à qui jamais qu'on permettre héritier Watanabe la Poulka a manqué de respect na orchestre biso to zaki surpris tout le monde a héritier les canaux na TV jamais héritier allo baramabe awera ou bien attaquer na ou bien abimisa ba langage mo boisa un peu frappant et ça a entourage de tout ba biso pe ba journaliste tout ça à la cause surtout mamdilo tant moni vena biso Boss Kizola alekani batu ya maison mais ba komi attaquer héritier ezola ki ça qui impolitesse héritier ndenge bande ko lo ba héritier za ka impoli lelo et comme il manifester na maison mais ou bien batu musu ba komo lo ba ki balobi héritier zo fout à l'époque cassé à la maison mère héritier a combattu na maison mère bino bozara na wata bino pe bolobara tant bozoka batu pe ba lo bakuna mpandi est-ce que lelo héritier Watanabe toko juger bon que azana discute entre l'orchestre ya uta na bisika lelo ye azali a comme na la team wata tozo mona ba musicien mususu na ba orchestre ba uta toko tanga ba komote bazoza en bon terme balobara entre le fils et le père. Entre le père et le fils plutôt. Sigo, j'avais mon konzibino bozana. Lelo tomoni la reine de Saba, héritier Watanabe. Bolobani pour le likambo entre Wenge na Latine. Bon, ngelo na ko lobaka ke mutu tangelenga na zani mutamaliwa. Omoni yeler mo fatala ka msusu tata na wangila. Yepenga ko fanda kana resomo na vandika na Boss Kizola soki boss nani yako servinga madesu na losu na lelo kwa na linga ngoto. Mama musique atikango. A gérer un restaurant na place à Lamba Malewa na ye ma musique eza na age na été ozomona musique eza église te ozomona héritier Watanabe pona ko manquer ndongo lobiana estia ko manquer te pour lo baké M susu ba mise mususu bazokumisa musique eza ka bongo lelo M susu ba ofinga héritier po longwe bobe to bike ba finga bango nyonso tout lelo ba bercer bango te to yebi na biso ba finga bango pe nde ba yela ozomona ba sala ba sembla mo boite na musique etambola bongo so ba combattre héritier po ba bike azana makambo po makambo ezala na maison mais ye mutaboto liango parce que ba tali na batutu balongwa maison mère on parle de maison mère ils a la team wat abotul makamunyo so yesu kasali mélange maison mère Wenge quartier latin vraiment na que wo ka musique ya kitoko parce que yango ndekota ki jalousie so na pas maison mère na ndenga mabete batutu bana poto bayebike isekufa bana musique mo ba ko betela biso tata ba concert 500 francs batu ba oyate le sol héritier bia tchaka concert $10 $20 $30 na ville bomo na ville wana zo bisaba na poto ozomona bango ata babi kenda ka beta na terrain mo bonde ba yo fele na biso bato banda ya kala ba ya te mais la poule ka so bia beta c'est normal il faut pas combattre et pour babi ki ana makambo 6 ça pa na ozomona pour la sana biso to mona ngo ka ke lote pour ba combattre mais bo ko maka place ya zati pour ya zo le ka ka bino wanto ana tana bango te net bato zo tangi so ya lamba ne malewa ton attend on comprend tous en attend occupé écoute ya a préparé bien et bi batapoto balinga pondu makasi alambela bango pondu ka ndenge za la kesala bango bien ma musique atike la biso banya makor ba pegi titan ba rene abiri et ça la biso moi bien ozomona po biso to zapenda bana la poule ka cause nostra to yebi place jango kendaka ozomona to yebi ndenge za la ka moto bolo ba kelelo ba obercer na maison piaka soki na maison nani lelo bota lelo tanga longwa ka niveau ba fingai vient biso faire cher depuis niveau ba fingai mututu o alonga na maison piaka ba fingai so lelo bo bercer mo la moko wana za ba jeune bino bolinga bo kanisa bo komisa yi world bo komisa yi lokwa supérieur non pas au coma de poti lelo zo bisa ba disque malgré ba e disque e beta kana matete monsieur zo beta na kasavubu so ba bina beta ta concert à $10 na kina batu ba yati ozomona succès na musique etambola ensemble net hérité azana succès azana musique en plus orchestre zo voyage yo ko za ko beta ka disque bat ba yo ki moko beta concert bat ba yete au monde c'est ça elo te net ba vena biso boyebi ba maison pia ka lelo ba binsa pe disque na yebso lelo bima disque bima lelo nangwa yebi ke ba binsa disque lelo est-ce que beta ya na barba yo ka bango te toko sape ba fanatique te tiga ti to ba peli kambo eza na ba logique po ba vena biso ba ko leka bozo beta ka masola lokuta o mona kina ba to orchestre beta to yebi ozomona to moni loka ba quartier la te beta so via na mopa ya tependa libaya bo mona meke oui batu bakoya na ndinga mabiti omona meke oui ayembela batu bakoya malgré via koli omosu ba papa chéri soka tseli baya batu bakoya na ndinga mabiti izaka na di orchestre nyamikolo o batu baya ba orchestre nyonso etikali ya mikolo no yebi babetaka awa na Kongo ata tseli bala batu baoyati siko na ba génération
Sauté, faire atie libaya bato baoya. Héritier atie libaya bato baoya. Nani pa auteur atie libaya Ibrator atie libaya na showbiz. Talaka showbiz ya Ibrator eliki ba showbiz nyonso tobetama ah. Ukontima. Eza makambo ezo changer. Tant obi saka ba vie o eza tana bino boza ba 16 années là. Bino siko tout tikeli bino Thierry Diao. Lelo makambo na ba journée ezo changer. Ngi ba Thierry Diao na antenne ah. Succès à gogo. Mais lelo akutala penda babite loka to koli na biso nasala na ngata ba analyse nasala ngata ba na baba nini ya ba 16 années là na ba ndobeta masolo batakala ozomona Jésus changer ba viende balingi kotikela ba nle ki placité ki mutema mabe esi bolie net vie na biso mususu wana lelo am mususu akimi ne banga mona kini na politique pour mona makama musique ezo simba suite ezo a mona ke batu bazo yate akini cop mususu eza mabete a comprendre que ba réalité ya musique osomona biso tozaka bongo biso la pulga koza nosa hérité wata la pulga na minute o eza biso yango ndo moni ke biso tozobanga na biso te po tozobeta tozotambola partout toutaki lufu yebi olobela kutu mamba voiture te tala sankara voyage kinda poto j'avais mon conduit toyeki mamba voiture ya lufu avant question na biso asuka hérité watana be pesaka amemaka amemi minoka lufu apesi bino muto sankara kinda lufu Photo mon na internet est après voilà puis nazo ebisa batu nga voiture nanga na kotambola moni nanga ngo mais batu ba moni na kisabatu te po mitema mabeza ketch nanga yo zalaki omoni ba mère nanga batu tu internet o tozana ba moni na ndenge mabeti na pa kolomba na couleur na jaune puis ça la taxi ba nanga jare na chanis pour bazwa moyen ndenge zalaka po na bona bando tambo no ba bamba banga po ki mutama be ya mizi ya kala na le comme différent pa okoleka na nzela pa musique eze soutenir kala o santé ba vieux wana miteme komaka sabotage betaye kangi se nzo ande tango ba vieux na ba sankarbanda ko finga makambo ezalaka te tokende ka boyi ba ko kate ngalelo ketch talaka lufa pamba pegiti ta lufu ya pamba na zoyi biso ke banangola na opesa bino ba mbote ba ser na so ba bijou Selemani ba Janvier Lopez ba momi ba tutu yangola po boyaki wana bozaki bele ndeka bosala ki pona zala ndezala kaka na moi muke la poudre pesa nga talaka ya koka oka na discuter écouter na $1100 et pas la poudre pesa nga na Janvier oza frais d'émission ndingo yaki na na talibu ngamo na ligne bona tinzambe senia kana di papo shika ya lufu na otala ba bijou pe ba bijou pe ba otika ngate ba Janvier Lopez ba otika ngate ba mam bijou Selemani ba otika ngate ba fait choisir matata to photo yo kala mingi te ba tindaki na musika na sangisi ngeza na zumo eloko mobo ya 2100 moi ketchup propre ningiza na boy na ngotinda mo na pote kota futa mai futa nini te ana kina déjà ke bata poto oboye ba soza na 2000 wana 2500 moi ketchup propre otambola na ngasko na sala ngo bien pona bana nga ndingeza na po 140 ka poto ayaka na voiture mais nga louf maintenant na ke poto to en plus na benanu yakinda ben oya utana ngo poto nga na ngo déjà na otika louf pamba tala tisku ozo mo différence eza ba orchestre eza na ba différence pour makambo zo développer ye banda okumisa poto ke ne loko bat bakumisa ngo so mo ameke misa beta na Kinshasa masomba pe voiture na Kinshasa parce que ngana ke lufa pamba bana poto boyi na ngate na kosomba pe ya poto mais na minute oyo ndi na oloba na voiture na ngai ket merci na la poule ga koza no sarité watanabe totori na ya tembe plus que tembe ndenge zalaka ba tete ndai maboko bank ba vena biso ba ya olimu shedi koda mboka ba tutu bolinga ka janvier ndenge zalaka ba ya Miriam Mokonzi ba janvier tandu commando massa na ngai ndeko na ngai frère na ngai ye tozalaka ne toujours en ligne chaque jour sans oublier Cédric et Panda garçon play lingo pe saka ba dédicace nao parce que tokomi na suka émission de la Congo ba tout ba retenir ni passage il y a Janvier Mokonzi, Janvier Mangoke, capitaine de l'équipe équipe nationale. Ba retenir nini peso ba programme eza pona héritier Watanabe parce que ngolo bino toyebi ke bodaka pembe ni héritier Watanabe ozape un droit ya kolobela par rapport ya programme soko yebi et nini ezali koleka na kati ya la team wato pesi ba programme pe ba dédicace pona toka to na studio ba tutu yebi to préparer pena disque na biso ba to bazoye ba ke disque so kala mingi tezo bima calamité pour héritier Watanabe la poule ganeva yembi na eseke batutu bon sepela na disque to bimisa batutu o bolinga héritier bovanda boskola na matoi na no batiche contre non boyo kité à part la reine de Saba non boyo kité mais boyoka ba programme ezaka bongo boyebi ke bozozela disque na biso
Ange ni démon boyo kapenda disque ya kitoko ya la pulga wana penda ke mais kalami te tozonga ba répétition na des alaka mardi mercredi jeudi et place to répéter wana bana poto onyo salingi o mona ba mission na bino ndenge zalaka bo mona biso place to répéter na siège ya biso ya la team wata ya on na ipsaka batu ya Kinshasa bata poto actualité mingi za voiture ya janvier mokonzi bo retenir ke janvier zu mutuka batu bande ko ba janvier voyager rater la pulga pesi chance na janvier lelo moi lufuka ndenge zalaka lelo lufu salimaka munango o mona meke oui janvier moi qui c'est là bien merci na la pulga même tout auto zalaka bango bien tous en abino bien opé tous en abon mabe to kena bino tina suka malgré fin de l'année to robongisana motute biso to kena bino tina suka po mona meke oui janvier soda ya makasi bato balingaka janvier mango ke janvier mpia na janvier wata janvier gola ngayo na fc bino ke nazana kichasa na mabele na opesa bamboti na ba vie na nga ya kati Chalet Chamba appellation bien contrôlée Gide Kando motema ya mapo finini na pesi omboti sans oublier ba o ba yanga ba bosani te ya widi mosheni Koda Mboka Chalet Chamba appellation bien contrôlée na bandeli susu Jean Chamba famille Chamba Mobimba Jimmy Chamba Mami Chamba bino tout batu bolingaka janvier mangoke sans oublier moi si à Pembe moi si à Mondele moi si kitoko moi si à beauté et bazuapi Esther Angelos fia kitoko Nadine ese kola kana sikre ya vrai balbinde kwa batu ya Jolwemba la cabindaise de Londres babi sans oublier junior mo passe mot de passe ma fifi lukala bato bolinganga mama Chantal Mampuya ba o yanga ipinze ya kati na bosanité Élysée Ifaka Liliniota binotu sans oublier Ritz Beauté yanga ya motema. Merci beaucoup Janvier Mangoke Tobi ke bino de l'équipe nationale na poto bokanga sur le bio bandu boka ba dédicace vraiment ba basé belé. C'était là Janvier Mangoke, on est à la fin de notre émission vraiment je pense que les capitaines de l'équipe nationale Boibika internet c'est ça ils ont bongo donc musique est glissé donc faut retenir biso émission na biso ezali émission oyo vraiment le Laka Congo émission actualité donc c'était pas pour rien ya koyamba Yemoko janvier Mukonzi pour na kopesa pe ba détail ya concert ya Lufu Héritier Watanabe parce que c'est notre artiste du pays donc as artiste na biso o le pas de sa fierté na biso République démocratique du Congo ngana loba nga peki titan vraiment ngana zala na pour na ko la promotion d'artistes et musiciens mais la polémique c'est une partie de notre musique au lelopé c'est toujours comme ça donc on est à la fin de notre émission je dis merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné merci beaucoup à lui-même on l'appelle le grand cordon Shadrack Discored merci beaucoup à Christian Mokendi Tour et je dis merci beaucoup au producteur de cette émission Joe Lili Atala en chair et en os qui me soutient vraiment depuis Londres, je le salue, mon papa, vraiment de bonnes choses à toi. Et je dis merci beaucoup à la patronne de cette site, Maman Rosette Lafleur d'Ambo, vraiment qui nous suit aussi en ce moment. Et je dis merci beaucoup à Igor Mintou, mon thème Denise Fabiano qui me suit depuis l'Europe. Je dis merci beaucoup à tout le personnel là, depuis la Russie, na PCP Mbote Bisiko Zali. Donc merci na Pape Lizobo depuis l'Europe, na Pesiombo, Tanks Mayemba, le Bog, Balobi na Pesiombo, sans oublier mon vieux Jules Dikando, mon maman pour finir depuis Paris, l'appellation bien contrôlée, Jean Chamba, Balobi Motema, Jean Chamba, Jean Chamba, Motema, Mami Chamba, Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée, Dadi Palouma, mon vieux Oazali Kolandabiso, maire de Berlin, Oazali Kolandabiso, Batutu Balinga, Peggy Titan. On se retrouve dans la prochaine émission Nabino Lolaka Congo, c'était là. Peggy Titan, donc émission de Laka Congo. Abonnez-vous massivement na site Kitoko Congo Température Bromona. Bien, bye. Mon atier, botelelanga, Congo Température, ya Maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé dans site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,